ba organisateur ali boso a organiser résistance na Kenya. Siko tanga organiser résistance wana na Kenya abike no ndenge biso na lingala to laka oleto mbote la sitanga makamnyo seza malamu mais siko makamuza esu mbote te mboka nzala malaria ba grève ba professeur partout yango na bongo ndeko didan kimata albaki ke no soki to mona nto pesa na mbote uhuru elobi lokola Kimpwanza donc soki to kutani lelo bana ya o nyoso ba Holanda biso ata bana Congo uhuru eza bongo kobenga pe kolakisa biso ndenge bandeko na biso ya ba arabe bango so ba mona ba baka salam aleikum biso to baka uhuru po urgence na biso ya sikoyo to wana ngo posa eza bongo uhuru eza bongo Kimpwanza ndeko matondo ndeko la mande boyo ki on sikoyo bon comprendre bien pourquoi tu tes amours wana Kimpwanza pe uhuru donc bandeko biso na Kenya bazo bunda zamba contre ba anglais bimo ba anglais na 1950 wana bazaki grand puissance na monde bazo contre peut-être 20% ya mokili batidan kimati ba ningisi ba anglais donc na ndeke mo somwa et sali ke bandeko biso na Ghana bazo espace ya ko bunisa ba anglais bandeko biso partout en Afrique bazo espace ko bunisa ba pe et pesi ba belge et bank si ba bik et ta ba noir na Kenya ba ningisi ba anglais ba babité tane ba peuple congolais ba teni to pesa mo indépendance bang to limité ba ko manite ba bandeko biso na Kenya donc et pesi donc to moni ki ndenge bandeko biso na partie mo en Afrique ba ningisi pe ningisi Afrique mo bimba donc yango le ngi de ko expliquer ndenge ni ba nimi na biso bazaka mo mkibi tuze belé tuze partout na Jamaïque na mingi ba gagner biso ndenge ba bunda contre biso matondo mingi ndeko munduki ya liboso mundela beta biso eza ko désorganiser biso munduki ya liboso mundela beta biso yango wana a désorganiser biso a tie makamunyo en place pour pona ke biso esika nyonso toza bato mwindu tozala organiser te mpona koservir baintérêt na biso kaka baorganisation oyo etikala oyo ezwa place esorganisaka baorganisation na bango oyo ezotravaille mpona bango na kati ya biso ya libota na biso mais organisation oyo ya biso moko bayindo esika nyonso tozali oyo ezolobela biso oyo ezosalela biso ezali na esika te batiela yango ezala na esika te ezala soki emeki kobotama efe bakata yango kingo soki emeki komata efe bakata yango kingo yango nomoni raison makasi soki bitumbe eti tozokoka kokwea kodinda mpona koglisse kolala na mabele po te bango batia bacondition mpo biso tosorganize te tobongamaka mokolo moko te soki kaka tobongami moke balokoti biso tokwee yango wana kati te bato biso baotala biso be mais makambo nini bandeko bazoloba soko pourquoi mindele alingi toyoza na groupe na moko beyoza na makambo na moko pourquoi intérêt nini ndela aza nango ke biso toyokana te biso tokabonaka tobundaka biso na biso tozala na bakwei na biso donc intérêt nini ndela aza nango ke biso tosangana te matondo mingi ndeko tobosana te ke économie ya lelo babengi économie capitaliste euti na bowumbu ya bato mwindu génocide na bato ya mokili oyo baza mindele te to baki mundele abimaki Europe akei a imposer condition ya génocide a imposer koteka poso moyindo pour a créer économie ya lelo biso tobengi capitaliste donc économie na po ezala kaka ndenge ezali po ya bénéficier aliaka kaka bia alalaka bia biso na pasi il faut maintenir biso na position na biso ya désorganisé il faut biso toza désorganisé il faut biso toza divisé na ba ligne moko tribal ethnique linguistique il faut biso toza la kaka ye aza kuna ye assemblaka sango malamu nga musulman mais bino nyonso bayindo mais bobo kosanga bite ye religion nga alinga te donc boza batie condition moko ke biso tosangana te toya lisanga te po tomona Kimpwanza na biso te yango na lelo tozo profiter sous na occasion lelo po tobenga bandeko tolobake il faut tosangana il faut tokoma mutu moko tolongola ba ligne linguistique tolongola ba ligne tribal ethnique ndeko nanga esiko ozali po bitumba na biso problème na biso ya liboso eza colonialisme okoki lelo kosala nyonso lobi onga na obunda kaka président na longwa mutu mususu akota ezalaki liboso nini ye kaka so alongwe makambo to ezala bien ye alongwe makambo ezokontinue kaka po anini po problème na biso numéro 1 eza relation na biso na baimpérialiste problème na biso soko changer dynamique wana te entre biso bacoloniser na bacolonisateur soko changer relation wana te ata osali ndenge nini ekosimbaka te po eloko nyonso yo kozwa na mboka na yo ya okiko ya botolo yango lelo akie nango oza mpe na makasi ya koloba te po oza désorganisé organisation nyonso ezo régner lelo na famille na biso na Congo partout place nyonso tozali ezaka oyo alingi ezala
oh ya biso moko lobela makambo na biso ya habité wana ekozala te yango to bengi lelo ke SI eza organisation e bengi bato nyonso na conscience africaine to ya to vanda to analyser makambo na biso to meka ko trouver solution po biso to déjà solution to yebi ke bango tang bayaka toujours lisanga mbalo biso tang to zo bongama eza po to bongama pe to za lisanga po lisanga ne mto yebikisa biso matono ndenge matono mingi donc boyoki likamwana omoni biso to sali kamka yemoka ngana famille na ngai ngana mwasi na ngai biso ba luba kutu biso kutu banani biso kutu ba jamaïcain biso kutu boy donc to sala makam na kwena eme ndele tanga ataka biso na kombo moko bimbo moni tana wa pays Afghanistan ndenge zali pays moko pauvre pato kufanzala imozo mona ngo mais ba yeli ba buru ba kutu almana ye neto na sima neto donc na neto was alliance ba ndele tu auto benga impérialiste donc France Allemagne na ba pays na Turquie Angleterre na Amérique ba kutu ba ye ba bombarder Afghanistan ba taquer bango na Irak ba monya ngo ba zuba pays pollandais pays wana Poland wana ba pollandais ba kana mboko na Angleterre ba lokamisala ba zuba armée na bango atingi ba na Afghanistan ba armée italienne bazana na Irak ba Amérique bazana ba anglais bazana na ba pays autres surtout ba Canada Australie bazana ba taquer ba Irak donc ndé jamais ka yemoko to mona pe na Congo pe ba kende na Congo ndé expliquer ba na photo toute la vidéo matono mingi ndeko histoire eza bongo eloko ekolakisa biso ba leçon po tokoya lisusu te tokoyi pe mingi bandeko na ngai histoire na biso elakisi biso ke mbala suka mouvement de libération tolobela ba régime apamba te tolobela mouvement de libération na biso tango etelemaki na ba 64 mbuta pe mulela telemi tango mbuta pe mulela telemaki po abunda tomonaki bongo ba mercenaires à Afrique du Sud bayaki ba français bayaki ba américain bayaki ba belge bayaki bango nyonso Australie bango nyonso baelisanga babike il faut to nyata moumbo atelema te yango solo mutapia mulele azalika ka yemoko contre bango nyonso yango wana bomoni na suka balalisaki biso lelo to lo bakenini tobike no oya lingi penda Kimpwanza oya lingi uhuru na kata Congo il faut za na stratégie internationale pour to komina tamoko boye Congo pe Afrique eza stratégique pour na ba grande puissance nyonso mutu nyonso oya lingi za grande puissance azoya na Afrique azoya na Congo kozwa mutu nyonso oya lingi za grande puissance a industrialiser mboka na pour maintenir économie na il faut ya na Congo il faut ya na Afrique kozwa ba kitana biso akende nango yango na ke otala ngambo ya Chine a un plan africain. Amérique a un plan africain, bien Africom, plan militaire. Europe a un plan africain, Eurofort. Même Vietnam a un plan na bango. Mboko ba Jakarta, mboko ba nina, Indochine, Indonésia, a un plan na bango africain. Biso ba kolo Afrique, wapi plan na biso africain. Tova na sima ba internet tova na sima ba ni koloba eza cete il faut to ya to kuta na to zo courage ya kokuta na to solo la ba différence am so to ta pembeni to ta eloko esangisa biso lelo ezani ni pasi na biso za moko colonialisme eloko pe lelo esangisa biso to trouver solution moko ezani ni organisation des grandes organisations na biso fait mata il faut kata elongo la ba frontière to longo la no ba frontière wana na mitu na biso to comment ko s'organiser net ba africain pour tout le monde les longues espérance à mokili là que ça bisonine et là c'est biso que non tant bazo ya soit base na Angola base na Congo Kinshasa Congo Brazzaville Côte d'Ivoire base à la place nyonso tant bazo ya via mutu mwindu ezana tinate ba kubuma ngata millions pour ba que non réponse est raté ba auto buma bango conséquences ezate toko buma ngata millions conséquences ezate toko buma 10 millions na Congo conséquences ezate pour année pour organisation ezate ceux qui toza organisé ba bomika ka 100 to mona ba na mboka ba arabe ba Palestine na ba Hamas ceux qui ba bomika ka 20 mokili mombe telemi partout à tout ba pour organisation ezali organisation ezana point de vue international et mona mokili globe international et mona mokili ka teneti moi place moko boete mais mona mokili neti international. Il faut tout internationaliser lutte na biso. Il faut question il y a viol des femmes congolaises
et comme la question internationale, il faut mokili ça diviser en deux. On a pour génocide, na viol na Congo, ou on a contre. Tout c'est ndelo. So on a contre to yebio, so on a pour pe to yebio to travailler na. On a mundele chinois nani, mais et sengal boso biso moko ba kolomboka na Congo, pe biso moko ba africain, to s'organiser na degré moko ya sérieux. Tout ça na biloko nyonso pembeni. To comme na organiser pour Kimpwanza ou releki eloko leki yango za tomato. Matoni mingi ndeko. Donc les Kambwana ndeka lobi wana ke bazoko boma biso sans conséquence. Donc bako sani ba lingi en Afrique. Bazoko yela biso na ba rocket, ba biso biso ko no ba otake ndeko ngabe ngabiso ndeko matoni mingi no ya biso uhuru. Ndeko loba ko monao pena osoza osana mutu abe ngo pese biso likamoko. Pendant la République maintenant, il y a un an, c'est devenu une évolution façon pour les conservations. C'était le cas pour évoquer abolition. Et donc, on devient important dans le cas